la qui bato balobela faire égola tilelo bazana Kinshasa to yebite concert exact exact vous la mettre ba yimo ba comprendre que papa concert ça dépend nani voilà lelo bino biso ba congolais ba tout faut to pesa faire égola merci faut to pesa ba ko faire égola merci que bato belé ba kenda ba poto wana voilà balakisa bino ke pona zo visa faut bala libala nani na bandal so faire égola sur plus de visa ko leka bango moni libala faire wat oh olobi faire sur ba visa ko leka bango moni libala faire ko tena ko mena carte na président mo bana na semba visa beta musique avec ça là ba œuvre na yango ne peso visa c'est tout mais c'est bon côté on peut ba ça la bien photo ndima bango voilà ko kitcha mobile ya ko prédoter ça facilité olobi ko longa mobile na poto ya ko prédoter na bandal ya facilité oui ba dépasse en logement nan mais on a cadre net nini wana les baba soma be na ba mtu yenso yaki mabe wana mon comprendre conseil na poto ba sonya ki bien auto selling an oelo ba malelo ensuite to go décontrer ni conseil wana na ba génie to go décontrer conseil wana na ndenge ba bazongi ba baik maboko pa bazongi na ba mbongo bazongi na ba choba bo sangiza de laisser lui conseil à faire oh skolo bat mon dima dernier c'est ça nya keno kena de giza de leso apa no tama bonzo zonga na ni de lisa pesa tom dimanche après concert à faire dimanche mon dimanche ça nga kena église atie mabona pe pasteur appeler sumbongo so azani na Paris sumbongo garantie azani na Paris boso Adidas arena concert à faire ça mingi église à Denis parce que concert à faire bato ba ki na chombo tazongi na chombo wa ki na mbongo garantie ozongi na mbongo garantie yo mo moni ki dans réserve au théâtre pour faire kana bi ato ni mangana futa opo na wewe so faire gol mini chaka miko yo mo pe yimba bon ba yembe to tikila bango charge la public pas na biso wana mai canadien qui payment pardon canadien qui payment de ba mai payment mai za payment ils ont artiste à yembe comme un moment qui a fait un concert na Bali donc l'homme c'est de devoir faciliter là on a du fanatisme attends qui fanatique qui fait que maintenant banango on dit malelo congolais c'est moment ya fait il faut ba bani mango bani mango lelo fait à récupérer ba brebis permis pardon à récupérer ba brebis permis OK ba deniles moi que le gars dit ça veut dire mon pour na dit fait que les gars émission pour être convaincre il le convaincre il ça là parce que ça ngali lobanza meni na semaine et convaincre mon ndimi moko je ne passe pas l'église et gagner ta ami semaine mais faire gagner deniles le comme ba bien faire gagner Sarato là oh ça peut analyser le ba bien ya Adidas. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Salut, bonjour, merci na ba abonné na biso nyonso tout ba balingaka l'homme c'est dans un conseil moto moko bopeto. Merci na ba et tout. Oh ba pesa l'homme c'est confiance. Pour battre la émission na e le kaka kitoko boye. Merci na ba partager ka boza ko aimer, bozo liker, ça me fait du bien. Merci na assistance à battre belé na moniawa. Et ça linga bien makasi Chloé la Gauloise là je vois tendresse na moni Gloria na moni Nana et puis Adida Lumumba derrière la caméra, Adida Yomo Simba caméra là pour Hervé Mabogezo Lenga. Na éviter sur les années. Merci Nabino. Chouchou le Gaulois. L'homme c'est des incoxins. Nalinga Goyambo na moi chocho pour ta kamuta chocho. Les gars yo ebiraka. Ya solo. Mikolo ko mambo chocho kandi do sagi chocho le 13 na akwado mamikolo ko mi chocho. Makamiko ko mi chocho. Mais ce qu'on a comment peut boyer bango faut ko ma bonde li pour na bo mutu boyer ba bo to na ba keso ba kei bazali ba ju combien. Médicament yo ngo bandanga yango wana yo sala ke bato balobela. Faire égola tilelo bazana Kinshasa. To yebite concert exact. Vous la mettre ba yimo ba comprendre papa. Concert ça dépend nani. Voilà. Lelo bino biso ba congolais ba tout faut to pesa faire égola merci. Faut to pesa ba ko faire égola merci. Que bato belé ba kenda ba poto wana. Voilà. Balakisa bino ke pona zo visa faut bala libala nani na bandal. So faire égola sur plus de visa ko leka bango moni libala faire wat. Oh, olobi? Faire sur ba visa ko leka bango moni libala faire ko teni. Zano. Elvis y a une photo on va la yoka. Donc bato belé bazwa ki ba visa balaxi ke pose ba visa pour ça faire balaxi ba héritier balaxi ba fabrication moni ya fabrication ba visa be on bato belé il faut bala na bandal ou bala président mon na bandal ce qu'on fait la big na lax na on image bien au rezo visa so ka kozana musala na fait gola sur plus de 80 visa ko leka bato ba balaki so moni bala faire na commune nini ba ibisanga na faire ki disi nani pose ba visa ya bango peut na commune na bika na commune nini o em so ba bate bino na bandal te to mona ki faire boy ba ibisa so commune ba mona faire pose visa akita président mongo po ba bala e pose nombre de visa azon ni na musala na ye yonga ba bula mettre moye ba yuma ba comprendre exact lelo to suki ya au moins que biso be na lobika to suki ka visa mais pona lelo so ki faire échouer pona ba te belé biso e soit biso te voilà et le quoi faire aza muta pesa ba visa te
soki na mosala moko boye asalaka te aéchoué toseki na nini mais biso defe ezali musique ebetama bien bango bayela biso malobaki biso toyembaki boye fale asalaki boye fale abinaki boye asala spectacle bino mpe bosala koleka biso importance eza yango wana et non ke soki lelo bokomoyisa biso babetela biso sete na bavisa boke combien bakeni seke boremplace Ferré par Jaffa olobi boremplace Ferré par Jaffa to Eric Travers kasi ondike bato baosala mosala moko na misala bango ondike bajafra na Eric Travers wana Ferré ta fika za mise fe batele défi ke biso fala yembaki boye ke bango tele défi ke biso mimako ta bino mpe mota te c'est que si vous voyez si Jaffa ba bono tuna bango te Jaffa fala kene na 54 bino kuna bato ba gagner des vélos télé combien débat kende bien comment ça ba comment ça so ba gola ba débat na ba petit na ko benga ba petit nani ba wa TikTok ba petit ba kokonjongi soki ba petit ba bato ba TikTok do ba mise ba longo na musique ba ko ba TikToker ba ko na bato ba live ba bato ba visa c'est important c'est biso important c'est to beta musique ya bien to jouer na musique so de jouer na ba visa ils ont problème na biso de attends que 5D voilà on peut exemple pour aussi na biso belé mais souci na biso ça que faire que nego soigner image ya musique congolaise o ebeba ki kuna importance yango wana yango le l'axi fort na l'axi ba héritier que tango yana na poto to fabrique tango yana na poto ko keno ko sele nchoto na président moté ko keno te ko luka ska mo bebo louer ato be la carte na président mo bona na senga visa te beta musique bien ça la ba œuvre na yango ne peso visa c'est tout beta musique bien ça la ba œuvre yango ko peso visa tolo ba ke bato bazo vendre la dossier ya ba visa ya ba nini et ça pourquoi passer bon on appelle ça la musique ba osala miete papa yango ba profiter ba odiembela wana mais c'est bon côté on peut ba osala bien photo ndima bango voilà ba ko kitcha mobile ya ko prédoter ça facilité olobi kolonga mobile na poto ya ko prédoter na bandela ya facilité oui ba dépasse en logement nan en logement ba mbongo ko metsa bato kuna mage bo kashango na ko gouvernement te yo mono kitchi mobile ya ko balanga awa. Ok. Ce qu'on fait à ça, le contraire. À qui ni même ces mecs. À ça, il m'a camounaï, à ça, il m'a. Parce que mon bateau, on a d'abord qui n'a bisica, on a dit, biso de boy visa, boy, c'est que la musique, baso ça la miette, bah là que tu repères ça mon défi, t'es que t'as tenu, tu es mal tenu, tu es bien, tu fais un défi, et n'est-ce que tu sais qui bien. L'année de la voyage, et là, ça qui est ça comme ma 54 ou ma mimagi. Il y a mon défi là, bon ça qui boquete. Ce que bon ça, nous quand tu es perte, n'a mis un ami. To chancer mon sous langage ne to chancer bango na dynastie nga saki onu na be l'homme c'est a quoi ne la réponse l'album dynastie voilà pas le album ne c'est sima mais on ka net nini wana le baba soma be na mtu yenso yaki mabe wana mon comprendre concerne na poto ba son yaki bien auto selon an o elo ba malelo ozui to ko décontrer ni concert wana na ba chemise to ko décontrer concert wana na ndenge bato bazongi baiki maboko pamba bazongi na bambongo bazongi na bachomba po bisanga giza denile seligi concert à faire skolobat mon dima denile sep sanya keno kena de giza denile so apa no tama bonzo zonga na ni denile sa pesa tom dimanche après concert à faire peut-être dimanche mon dimanche sanga kena église atie mabonza po pasteur appeler sumbongo zonga garantie azani na Paris concert à faire les amis que giza denile parce que concert à faire bato ba na chombo tazongi na chombo oaki na mbongo garantie ozongi na mbongo garantie so to bonde la pas denile so qui va concert à faire bo pone la biso donc pour la yo c'est que tu na so ba concert à faire kasi go pour faire ça la mieux bato ba mabo pamba bazozonga avec quelque chose voilà c'est ça le reporter sur la musique yango na plus concert wana so tali évolution nango au mona ke droit d'entrée bato ba koti mibali ba koti mona 0 PD 0 toti ndoki bato tout ba ko rendez-vous mibali ba ko rendez-vous na basi pi ba ko rendez-vous basi ba ko rendez-vous mais 0 PD ngata na koto na tambola pe na kuto yaki o ma pe PD azate na pesi ba senso PD mbote na ebite point ba yaki ke ligamba ba PD o yango est compliqué faire gola na ambassade ba moto na bina pesi ba mona bi na ba bango pe ba na droit même ata pa bango na mondo handicapé ta e bosso na mimongo na moni bango te baba to be ba doko bele to mona kite ba na obsala ke to de kontike aqua flash yango pe ba be zaki na ngo plainte siko na te na boy te na wana ndambo ba batu baba plaise ayi wala ya liboma siko bato ba baki nécessité auto yemba ikuna ba gola ba meko nezani formal ouais zaki formé c'est to pesi bon de faut ba sengani o boy misa public fait so ba bino beta bino double to yemba na public donc tant biso sko donc ça va bloma peta position papa ni ko toi la peta position de les gars des fois qu'il faut que yemba na public yo mo moni que tant réserve go la public ko faire kanga bi ato yemba na to futa ko na yemba so faire go la bini
tiaka micro yo mo pe yemba bon ba yemba to tikela bango charge pe Voilà. la publi et pas na biso wana mai canadien qui paiement Pardon? canadien qui paiement De ba mai ezali paiement. mai ezali paiement Ils ont artiste à yembi comme mukia minimum. comme un moment qui a fait betara conseil na ebale pour ça mukia mi akotika là c'est comme ça ça va comme ça mystique Voilà artiste nini wala oui oui. te mai faut ça là Artiste nini. ça peut bien et taxi mai wana kwa na bateka kata ndike na eska ba répétaka na boutique na libanda Soyons professionnels s'il vous plaît. na boutique na libanda mutu ana eska ba répéta mutu amela mai wana boutique na libanda eza pe bien jardin na teki plus de 5 paquets mai ça peut bien siko to laxi bon réponse ya dynastie nyenge si bagolo ba mbi dynastie éliminé en plus faire ba mais ça va betaka banzima kana concert betika nzimo moko matina kusiku je pense ay ba limité ba seconde chance ba double tout monde double no misagi Voilà. ay ba critique chinoise mais ba it mso ebetaki te osu ba héritier tourne Betité. osu ba ouragan ebetité ba oza ebetité faire laxi fox après to yena chemise makambo susu Affaire à chemise oyo tozolobela ngo awa vraiment bon liker bon partager mission oyo et ça la biso bien. Affaire à chemise faire ego la PD. Ya solo. Bon, de un an nous moni ba to balanga ba kota na biloko mo beza en sensité. De un de tona ba chemise ba benga mix au moins ça kolata mbala kolata. Voilà. Tona ba chemise za pona basi, tona ba chemise za pona mibali. Maison wana eza na marque ya chemise za pona mibali, eza pona basi. Pona na répondre question na deux volets. De un an nous chemise au faire la tête ya mibali. Dede na kota na buzoba na bango. Na comme ce qu'on a tient on la chemise à basi. Et que lelo faire quoi était que fiancé, influenceur, était que homme public. À cause ça fait publicité à confort. Ou baba si bêtise là. Ou à Rosala. Pour la nini, ba pese pour nini. Ah moi si. Ba pese ba ki ba to balanda ko basi balanda ko mbali balanda ko sala ngo pour basi ba soma. Ndenge moko ba ko pese chemise à moi là ta sala ngo publicité. Et ça qu'on Nathalie m'a comme exemple, à cette publicité ya préservatif amibal. Et comme c'est ni comme nani les bien. Et ba pose que ça la publicité wana pour mibali pe balanda ko ouais ba fanatique mbali balanda ko ba salela yango. Voilà. Ndenge mo peut faire ça star as artiste. Ba ko peut faire ça la ta marque moi même sous peut-être des bas to soit confort salon publicité lo ba lo ba moko po biso to ko tsambono. Et le na yena kadna ni na bango ni na bango ba ça soit déjà sur ça basi. Donc ils a comment faire as artiste as la ta ba marque tout monde peut ba Christian ba la ta ba marque mo go so bo mutali au monde que ça basi. Mais ba la te point parce que ça homme public as populaire. De toi va pas falloir n'enga la tane bio rabasi à ça c'est signature. Olobi? Ça signature. Moi quand on a ta chemise à basi, moi ta string à basi au monde na te. Oh. Ziano. Comment quand on a ta chemise à basi, basi, on a ta string à basi au monde na te. Tout le monde va couper qui ta bataille, ba yo va tia sous bataille basi. Il ba miso bo ba yo ba ya tia ka taille basi, mona yo ça sika soit tia taille basi banda to réveiller la ta string. Oh. Kasi non ba solo. Donc on va que artiste la biso ala taka lisusu taille basse te po string et comment la c'est là ta string donc comment moi si de voilà to yebi ba catégorie na bango ce qu'on fait base dans contexte que azui so ezaki o chemise ba basi alors quoi ça la publicité ya confort c'est tout dans la chemise à papa voilà et là on dit que ça la ke batu o le ba lobela musique ba ko mo côté ba fertilité. Deuxième question, c'est de répondre à mon moko. Nigne combien lui fait rigola, asimba papier succès, asimba mungwa succès, asimba ai succès. Et ça nini? Bon, ça lelo mon lelo ezage atikali ye moko. Baningo baba atikali ye mona musique, baningo baba na muso ko mnemta ba miso belé muso ko mine muto ba ya ko pesa ba visa, ce qu'on fait atikali ye momo ke espace tout et pesa mais yango mona sala mie. Donc l'homme c'est de développer facilité na longo na du fanatisme attends qui fanatique qui fait mais ngaba nango to ndima lelo congolais c'est moment ya faire moment ya faire il faut ba tuba ndima yango faut ba ndima yango lelo faire à récupérer ba brebis perdu pardon à récupérer ba brebis perdu OK ba deniles monique le les Adidas ça le bien mot pour Adidas faire les gars mission pour être convaincre et le convaincre musala parce que ça ngali lo banza meni na semaine et convaincre mon ndimi moko. Je ne passe pas à l'église et gagner à mes semaines, mais faire gagner des niles. De là, comme on va bien faire gagner Sarato là. Oh. Ça peut analyser le bien Adidas. Faire gagner belé. Lélo, grâce à faire, ambassade bon motem. Nani? Grâce à faire ambassade à bon motem. OK. Si cool. Oui, ça va faire l'église n'est ça mieux que faire. Non, bah nzambe, nzambe ça parce que l'église
non gagner ba ame ata 3 ame faire gagner na tangana église ni gagner 3 ame na Denis Les Ambassi na Sarato la ki koleka fait les lo fait azali numéro 1 kaka ya ba musicien ni profane azali numéro 1 ya mboka. Tout cela par rapport à concert pour comme la en sous émission la biso. Tout cela par rapport à concert il y a le 21. Est-ce que faire rigolo la compète sa biso mieux et le gama longa koleka wa pesi biso na ba aqua flash. Wana ku des ans aqua ezana un entraînement faire ça kanaki pour les escouades ça musique mais non pas un risque ezali na concert wana risque ezaki après faire au moins ba tsu to ba bo tcha date na France. On le dit après faire au moins msu ba tsu ba bo tcha date na France. Pour tcha na tcho be we mandeng ni koleka faire o beta ndeni koleka faire. O sa kalkini yo musique ko faire représenter na samedi dimanche o sa ndeng pour beta mieke. Yango mo esika on a fait que soka za na dose mais par exemple na dose ya 100 akichanta na 80 pour ba minga mpe suba zo ba. Pas de courage. Pas de courage ba mo na ki akoto azang po faire on dira on ngazang selo mo te na libasi wana. Voilà. On ngazang selo mo te. Yango moni abige lokwa na représenter musique congolaise le grand mo pa rozanga te. Quad. Ligamba gamu pa ba critiquer ya faga beng sanata Yusundu rabem sata bastar libanda ya gebeng saraba mo pa. Ezaka ba congolais ka te ba mise kongo ka te ba invité na mona pe Barbara Bravi a invité na mona pe kwa États-Unis na bo nani ya Côte d'Ivoire nani asa remix yani Fanit Chesco kwa sa remix ya nini ya dernière danse mais sikoyo asala rapo mutu to ko na concert etonda ke poto to sala ngwa pre ko teka ba bien biso to non sera ba inviter la ami ba bien so mutu so ozana e pour faire azala batinyo so na kali na bibo yo no bobuleka o rason falaza mais o rason na kati ya fere. OK on a ni tabule asa na kati ya fere o do ba tout ba ozala tout les musiques congolais akozala ata physiquement mais na voix akozala pe ba we rançon na bana ba dynastie so ki ba kere mso yango na c'est du maison mais c'est du BCBG c'est du quartier la table donc faire azana c'est lui les richesses c'est lui les potentiels c'est lui qui est digne yango ba ba ozbang est-ce ça faire ça mi ko le ka tout le monde des fois to pesa bango biso de ce ko pesa des fois na musique to pesa des fois to faire la taki bwa kena na ba comment personne biso to beta ba concert na province on peut sala ngo mi ko le ka o ya dance. Merci bosala ngomie koleka oya Adidas to comme na suka émission na biso batu ba retenir nini na ba jour autour yo etikali on a concert puis question ni ndoko loba lo ni ndoko loba na tunu yango te ke no so déjà le loba mara après to loba après ba concert samedi dimanche na bi ke samedi donc biso be même soirée na biso ndenge ya TV c'est la première fois ça m'a noté concert on est mal quoi ba mat on on senga batu ya bar ba DJ ba nani donc il faut charger masanga parce que ba gola ba na ba bar na ba palin ba tango na canal plus pop. Voilà. Donc en direct biso do ba page bina cette fois-ci boliate on est publié na première page on t'a plein ba salini nité ce ko kuneza pe banene ba bazo kota ba do na en direct ka na page ne bo kenti bo monter en direct montage il est raté ezala raté donc ezala pena mbala moko ba bo sepila pona lo ba bongo ki to zela rato lo ba pri l'homme c'est mambote na batu balandi batu balinga shu de gona pesi bino bambote quoi. Voilà batu balinga shu de gona na pesi bino bambote merci na espace kitoko malobi Kin Love, place auto, ça émission Mikolo, sur le niveau de l'homme, c'est dans un corps sans, il y a un Kin Love, pour avoir qu'on l'a kitoko, qu'on met la kitoko, qu'on lia kitoko. Donc, nous sommes à Kin Love et Zaki kitoko. Merci la minute, allez, ciao. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.